Onyo so papa baloba na biso tango yikuki. Biso sikoyo do mipesa. Tama kamonisa boni ko mipeko. Isa. Keke nyonso komona yo. Eko e mama na miloko na biso mama e. Yonde ojali mama ya mabota. Sikawa tango yikuki. Amenta lobange akoningisa mokili. Tango wana oyo ezalike maloba nyonso papa alobaki ezokokoka 100 ans ekobota makambo ebele. Mbote bandeko balandi ya Menga Makimbangu télévision lelo tozali bongo mardi 6 juin 2023 na mboka nkamba eluselemi ya sika epai tozami tozali kokundola mibukama na mibale wuta basolda ya Mbulamatadi Belge bayaki kopanza mboka nkamba pe koya kokanga papa Simoki Mbangu na ba oyo balandaki ye. Nde milulu yango epesamela na bandeko na biso ya musicien Kimbangi seto ya faki ya mokili mobimba bakobutaka ngomba bule pona koya kokumisa pe kosanzola tata Molimo Mosantu. Nde tokokota na ndako ya Nzambe pona kolanda losambo pe message ya mutuya oyo papa fumwa mlongo papa Simoki Mbangu kiangani mokonzi ya bule pe mokonzi ya lingomba abongiseli biso na mokolo ya lelo. Nde maso wana pe makotambusama na yemei Nzambe na biso. Soki bokolanda biso na bokebi nyonso na sima ya kamera tosungami na papa Bronski. Totombeli bino bolandi ya malamu. Za
to bengi nanu Maman Silulu, présidente générale intérimaire ya AFKI, aleka liboso micro pona kopesa biso message important oyo azali nango. Maman, à vous le micro. Na kombo ya tata mwana pe tata moni mosanto. Tozongisi liboso merci na ba papa na ngai, ba mama na ngai pe merci pa ya tata mokonza boule. Ya solo le 27 avril topesaki mikanda ya bateau. Totikalaki na mukanda mako etikalaki oyo leta ya kuna sali atie makambo nyonso yangwana mikandango papa Lambert autaki pota kitaki dimanche tolongwaki lobi tokomaki 22h lelo nde tata pesi biso nzela topesi langba alobelango awa yango tokolekisa papa Lambert akwa ko expliquer biso mikanda oyo leta ya kuna sali pona bato na biso po makambo nyonso esesili papa Lambert tokolekisa ko expliquer biso pa kolakisa mukanda yango po te biso nyonso tokwa komona mukanda oyo leta asili kosaela biso to succès bona komba tata mwana pe tata na monsanto amen. Na komba tata mwana pe tata molimo mosantu ya liboso na kopesa papa nzambe na ngai merci na opportunité oyo opesi epai na ngai mwana na yo po ete naloba liboso ya bandeko na ngai nakanisa biso nyonso toyebi papa Simon Kimbangu Kiangani nzambe molimo mosantu tango ye asalaki association des femmes kimbangistes en cycle AFKI en 1958 oyo etambusamaki na mama révérende Kaku Balomba papa Diangenda na ndoto papa Simon Kimbangu Kiangani atiaki ba papa batata 7 oyo bazalaki ba conseiller mama révérende Kaku Balomba pona kopesa ye maboko na mokola lelo ngai pe papa nzambe na nga papa Simon Kimbangu Kiangani abengaki ngai nde apesaki ngai ke aponaki na pesa ba mama maboko na likambo oyo etali bato na lutendele nakanisa le 27 avril maman présidente générale a présenté devant Lingomba Mobima pe devant papa a remetaki ba document nyonso ndenge bisono stomonaki kasi document moko ya l'état nde etikalaki oyo toyebi ke bakolobaka bel nde document yangoyo ezali na kombo ya papa Simon Kimbangu Kiangani chef spirituel de l'église kimbangiste batina adresse Nkamba Jérusalem boîte postale 14 Bombemata de République démocratique du Congo donc mokanda ya suka oyo l'état hollandais a pesi pambate ezali c'est la toute première fois église et son bateau et surtout na RDC nde ba remettre papa Simon Kimbangu Kiangani mokanda ya ngoyo ya bateau oyo donc mokanda oyo eza lokola bel tokosala ba démarche nyonso ndenge ye moko mokonzi ya bateau akobongisa nde tokosalela ngo na mokanda oyo lokola ezali première fois église en Afrique et salama likamba boye jour bayaki ko remettre ngai ba document oyo nazalaki surpris ba journaliste bayaki bamekaki ko interroger ngai batuna ba question comment église évoluaka eza ndenge nini tomekaki koloba nde à ma grande surprise tomoni na journal babimisaki journal batie bateau bakomi na histoire église kimbangiste na Hollande na hollandais
bato na biso ndenge tozali koloba boye na mokola lelo ekomi ya église kimbangiste ezali wana na port tozoko tobandi ba démarche nango nayaki nakomaki dimanche na pokwa lobi ndenge papa bongisaki nakenda kokutana bakonzi ya awa po tobanda ba démarche ndenge nini bato ekokomela awa plan ya bato ndenge toye nango plan nango yango yo. Donc, ils allaient à 3 niveaux, ils allaient à 3 mètres na C. Donc, bateau, ils allaient bateau moko industriel. Ils allaient na chambre froide nango. Ils allaient na 8 couchettes, donc 8 personnes, donc 8 chambres. Ils allaient na presque na biloko no sizali complet et puis na pêche ezali na ba filet ya 1 km. Donc ce qui bateau ezali bateau ça la pêche bateau ezali awa filet ekokoma ti na aéroport kuna ya biso tanga ko fina bouton ba pareil ba filet ezobendana ba mbisi et mutakozala na C na chambre froide azozaka ba mbisi azotia na ba bac azoko arranger de suite nango bakozwa batie na chambre froide. Donc pona kolobake ya solo bateau ezali pona ba maman kasi ezali pona biso mokili mobimba Valero bapesi na Hollande ezali pona église kimbangiste ngana za tata ezali pe ya solo musala pe pesamaki na biso kasi na kosenga pe na batata to sala makasi pambate to kokokisa bilaka ndenge papa lobi tozoko démarrer à 0 2023 malamu to kokisa babilaka oyo ye akangaki uta ebandeli ti to kokisa nane oyo. Donc na kosenga na biso nyonso bato ezali pona biso papa bongisilango mapamboli ezali ka mama te kasi ezali pona biso nyonso nde na kopesa mama présidente merci mingi parce que tozalaki na collaboration tobandaki kosolola soki problème ezali tozalaki na commission il y a 32 mamans ba mama présidente na ngai na toyaki ba papa misato oyo topesi ba mama maboko po ete to kokokisa promesse oyo papa Simon Kimbangu kianga nzambe na biso apesaki na biso. Donc encore une fois papa merci soki ezalaki papa te mbele makambo ekoka kosalama te parce que eza facilité bateau pona kosomba bateau ezali na poto eza lokola ndako mobimba parce que bateau eza na place ya kolala eza na makambo ebele ezali bateau industriel ezali facilité kasi papa abongisaki première raconte na biso poto kokende na bengaki mama présidente générale na ebise que tozali na rendez-vous ya bengaki na papa et papa ya ko répondre que le bana papa Lambert akende mama Mwilu arozala na bango tozalaki 3 personnes tant to komi na bureau ya mindele bolande wana parce que nazwaki interprète ngai na hollandais na ebiango te ndenge papa conseiller direct papa Zako Bituvidi alobaki na ngai que papa Lambert boluka bateau na France te boluka na Hollande ou bien na Espagne pambate bango mutu bayebi likambo ya bateau et babongisaki toye komona bateau na Hollande jour tokendeki tozalaki 3 personnes tokomi babongisaki 3 chaises pona kovanda tango tokoti bamindela na bazomona biso toyaki 4 personnes balobi non mais bozali 4 personnes boyena mama moko bozala madame mo bozana ye 4e personne biso lobi non tozali 3 personnes ba insister lokola interprète o nazwaki azali kimbangiste te melelo asengi bayamba ye on ezali mabongisa miai moko papa tant to komi to vanda namoni bayeli biso 4e chaise bango bazo ko insister non tozali 3 bango balobi ke non boza 4 mambongo mamo boye na ye automatiquement nazalaki na casque na longoli
na ebisi botika ko discuter tozana mama mwilo na bimaki mbala moko na yeko benga mama présidente na lobinetala makambo to kutani nango awa kende papa mbangu oyebisa yeke tala rendez-vous tozana nango pona ko discuter prix ya bateau mais tala likambo to kutani nango automatiquement maman présidente nga ke papa lobine kasi natindaki maman mwila a accompagner bango donc ba maman ba papa nanga ba maman nangai likambo ezaki facilité mais ya solo tozana nzambe kati na biso soki totie nzambe na liboso nyonso tokoluka ye akopesa biso tozalaki na ba difficulté ya ndenge mosusu ba difficulté mais lokola totiaki papa Simon Kimbangu Kiangani nzambe na biso liboso yango bomoni ke lingomba ezui bato na mokola lelo voilà on azalaki nango pona kopesa bino ba papa na ngana mama na ngai na sukisi wana na komba tata mwana pe limo santo amen. Kimbangisme, oye! Kimbangisme, oye! Kimbangisme, oye! Faki, oye! Faki, oye! Faki, oye! Merci. Ceci étant, je ne me permettrai pas
de citer le nom de papa, distingué conseiller municipal chargé de mission, de madame la députée maire, marin du projet agropastoral de Kunzulu. Je suis monsieur Jean-Christophe Vingala-Tembe, papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, monsieur les responsables de l'église kimbanguiste dans les pays, monsieur le président ou directeur général de la fanfare kimbanguiste et tout son bureau, mesdames et messieurs, distingués invités, chers kimbanguistes, c'est avec joie et beaucoup d'humilité que je me permets de prendre la parole du haut de cette colline sainte de Nkamba au nom de madame Stella Sassou Nguesso, marin du projet agropastoral de Kunzulu, pour vous exprimer nos sentiments de joie à l'occasion des festivités marquant le 102e anniversaire de l'envahissement de la cité sainte de Nkamba. Mesdames et messieurs, chers kimbanguistes, depuis le 6 juin 1921, comme vous le savez, la puissance coloniale n'avait pas hésité d'envahir brutalement la cité sainte de Nkamba. En ce jour que nous commémorons, qu'il nous soit permis de dire à tous les kimbanguistes du monde entier, aux sympathisants kimbanguistes, que Papa Simon Kimbangu Kiangani, ici présent dans sa peau de Papa Simon Kimbangu de 1921, avait bel et bien vaincu le colon qui voulait arrêter injustement sa mission destinée pour le salut du peuple noir. Seulement, maman Stella Sassou Nguesso, par ma bouche, nous demande de croire en la personne sacrée de Papa Simon Kimbangu Kiangani, sans réserve ni doute, tout simplement parce que depuis sa première visite ici en Nkamba, le 12 octobre 2019, à l'occasion du double anniversaire de la disparition physique du premier Papa Simon Kimbangu et de sa naissance, Madame Stella Sassou Nguesso avait pris la ferme résolution de croire en la personne de Papa Simon Kimbangu, car en lui repose notre avenir commun. Chers kimbanguistes, dans le livre de Ésaïe 42, verset 16, il est dit, je cite, « Je ferai marcher mon peuple sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je le conduirai par des chantiers qu'ils ignorent. Je changerai devant mon peuple les ténèbres en lumière. Voilà ce que je ferai, et je ne l'abandonnerai point. » Si et seulement si la faki est la ceinture de papa, vous non plus ne vous lassez pas à accompagner papa, car papa, selon Ésaïe 42, verset 16, ne nous abandonnera point. Ponako sukisa batata ba mama. Mama Stella atindinga lisusu naloba boyi.
na mokanda esantu ya Psaume 22 verset 4 ya tangi kuna ete Dieu siège au milieu de la louange. Bino faki bozali babeti nzenze, bozali babeti lokito ya lokumu. Papa Jangenda Kunchima alobaka na kikongo yo tokomeka kolobawa nti miongo kundulu kya nzambi italisi ete mokili ya bangomba nde bisika nzambe akofandaka bondima solo ke mosala na bino ya kokumisa nzambe eyali engebene na makomi ya tata nzambe pe ye pe akozwaka esika awa na nkamba elongo totonga nkamba. Je vous remercie pour votre aimable attention. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous venons de suivre tous très attentivement le message très éloquent que vient de nous livrer M. Christvi, conseiller de Madame Stella. Et à présent, nous allons joindre nos mains pour l'applaudir chaleureusement et l'accepter du fond de nos cœurs au trois noms saints, Père, Fils et Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci. Sika Tokomi Nangonga Yakolanda, aperçu historique, il y a Mokolomo Nene, moi le 6 juin 1921, on a Samela Biso, et pas il y a Papa Ndongala. Ndeto Sengi na Papa Ndongala, Aleka Liboso micro, Ponantina Nango. Merci. Na kombo ya tata ya mwana pe tata moni mosanto Papa Simuki Mbankangani. Lelo mokolo ya mibale le 6 juin 2023 o ekokisi 102e anniversaire ya envahissement à Cité Sainte par les colons belges. Lelo lisusu ezali 22e édition, soit participation depuis la pesa biso date na compte ya Faki. Ya toza kosenga na ba musicien nyonso oyo tozali sur place na oyo bakomi awa te bazali kolanda biso ailleurs toranda malamu tina ya fete ya lelo po bato mingi mpe oyo baza na kati ya temple lelo ezali mbala liboso baye koasiste na fete oyo ya 6 juin ezala bamisie mosusu ezali mpe mbala liboso na yango date oyo tokaboli yango na biteni misato soit 3 volets.
premier volet, tokota la date proprement dite. Ya lelo nini elekaka na kati ya nkamba. Ya mibale oyo etali ndenge nini fete ya 6 juin ekomaki na faki. Ya misato oyo ya suka ezali pour la création ya fanfare kimbangiste. Pour fete ya biso ezali lié na makambo etali faki. Batata na ba mama fanfare kimbangiste na kati ya lingomba na biso ezali hasard te. Ezali kamo tata Nzambe asi abongisango deja utakala. Papa Simon Kimbangu tanga bani musala na ye le 6 avril 1921 na kobikisa mama Kantondo na ngombe Kinsuka. Musala na ye etambolaki bipai nyonso sango ekendeki. Papa Simon Kimbangu azalaka nanu jeune na âge ya 34 ans. Esika bandaki ministère na ye. Tango bali kosalisa bato na kati ya nkamba basango ekei partout. Ezala na Congo Brazzaville, ezala na Angola, ezala bisika nyonso. Sango etambolaki bato bazali koya. Kasi nde bandeko na biso oyo ba missionnaire ya tango wana oyo ezali histoire, ba missionnaire catholique na ba protestant mingi bazalaki na ngombe Lutete. Monsieur Jennings bango nde bazalaka kokende na nkamba na Mbazangungu Exitisville kufunda Papa Simon Kimbangu. Comme quoi Papa Simon Kimbangu musala azali kosala na nkamba ezali ya malamu te. Azali kotinda bato bafuta paku te na makambo na ndenge na ndenge. Bahopito eza kotikala vide, bato bazokima misala bakende kufunda na Mbazangungu epai ya Monsieur Morel, ye azalaka administrateur territorial ya Mbazangungu. Telemaka kufunda elekaki mingi. Monsieur Morel a planifié voyage na ye ya mission d'enquête amata awa na nkamba aya ko se rendre compte ye moko po ayeba nini penza oyo eza koleka na kati ya nkamba. Monsieur Morel ayaki pour la première fois le 11 mai 1921 ezalaka mokolo misato na basoda mibale na interprète na ye Papa Lundoloka. Akomi na nkamba Papa Simon Kimbangu pe ayambi ye mundele atali musala Papa Simon Kimbangu aza kosala amoni likama mabe awa te. Kasi ndenge nini ba missionnaire baza oyela biso ba information ndenge wana. Monsieur Morel azwi nzela azongi na Mbazangungu. Tango azongi na Mbazangungu comme ezaki mission commandée, ba missionnaire wana pe batikaki kaka te, bazali ko continuer. Alors tant to komaki na le 1er juin plutôt basali likita moko ya munene na Mbazangungu, basosien na ba missionnaire wana catholique na protestant Monsieur Jennings, ba planifier na ordre du jour point moko kaka ndenge nini ya kokanga Papa Simon Kimbangu. Tant baza ko traiter dossier sur le champ, télégramme eye kwei wana potango akala ba télégramme nde mutebe bana ko sala makasi. Télégramme wana eutaki na commissaire de district o azaki na kombo ya Deleval, un Belge aussi. Balobi na Monsieur Morel mata loki na nkamba okende kokanga Papa Simon Kimbangu. Monsieur Morel tango ayoki bongo
a planifié voyage na ye pour aya na kati ya Nkamba. Ezalaki justement le 5 juin 1921. A eu 24 militaires oyo atango wana baza kobenga force publique. Na interprète na ye toujours Papa Londoloka. Bazali koya Papa Simon Kimbangu lokola azali nzambe ayebi ke munguna azali koya azalaki na bakondisciple na ye po ete alendisa bango bazala makasi na événement oyo ezali koyela bango. Amemi bango na Tadi kote ya Mpangu, mboka moko eza musika mingi te na Nkamba. Bakei mpona mabondeli ezalaka Papa Ndangi Pierre, Papa Jean Mokoko, Maman Mbonga Thérèse na Maman Mikala oyo azalaka nanu jeune fille elenge. Bakomi na Tadi esika bakene kobondela. Tango babandi ba séance à prière batala mbala moko Papa Simon Kimbangu afongoli likolo fanfare céleste ezali kobeta banjelu bazali kobeta musique na ba instrument otozana yango ba instrument mususu ba mona kuna ana mokili ezali kutuna note bazali kobeta musique selon Papa Mfumandongo basalaki sous forme ya chaîne musu bazako mata mususu bazako kita. Alors bakitaki na mokilité bazalaki toujours dans l'espace banjelu bazali kobeta bakondisciple ya Papa Simon Kimbangu bazali komona ngo alei ni boye na misha bomutu basepeli pomba liboso bayoka musique ya ndenge wana to bayoka musique. Papa Simon Kimbangu alobi na bango musique wana bozali komona ba musicien bona na malamu do musala oyo ezali ya kusakara te ezali distraction te kozwa yango lokola passe temps te ezali kamutata nzambe asi abongisaka. Alobi na bango musique oyo bazali komona mikolo ekoya ekozala na kati ya lingomba na biso ekozala na musala ya évangélisation na mokili mobimba. Basepeli sur le champ. Maman Mbonga Thérèse akei Papa Simon Kimbangu alobi papa mokili tovandi ezala makama ebele mbala mosusu na kolonga na ngai te me bisengo na moni malamu na mikotela na ngai. Papa Simon Kimbangu azwaki acte na likambo ya Maman Mbonga Thérèse. Basepeli Papa Simon Kimbangu akei kotala grotte wana ezali na Mpangu so okei na Tadi okorokuta ngo ti lelo oyo ezali. Tango azongi nkolo Yesu akiti akamati fongola apesi pa ya Papa Simon Kimbangu. Tango basali bongo lere koki Papa Simon Kimbangu akangi likolo alobi sikawa tango ekoki poto zonga bakomi sikawa na 5h du matin. Papa Simon Kimbangu a clôturé na libondeli mbala moko batala bakomi na ndako ya Mama Mbonga Marte na Lukengo. To confondre Mbonga Thérèse te Mama Mbonga Thérèse ya zalaka condisciple ya Papa Simon Kimbangu. Mama Mbonga Marte ndeko nde ya Papa Simon Kimbangu na kata ndako na ye esika Papa Simon Kimbangu apesaki pour la première fois communion et pas ya ba condisciple na ye. Tango basilisi babani koya pona koya na Nkamba bakomi na nzela bakutani na 3 personnes bango bazalaki 5 3 personnes eye ko s'ajouter bakomi lokola 8. Tango bazali koya na nzela
des autorités coloniales
Le 6 juin 1921 fit des jours tout parce qu'il s'est passé ici au village natal des Papa Simon Kimbangu, c'est-à-dire son envahissement militaire colonial, avec des scènes de destruction inhumaine et indestructible. Le 6 juin 1921 s'est cependant transformé en un grand jour historique, un jour de gloire et de magnificence. Dès lors, il s'est produit un fait exceptionnel avec l'apparition d'un ange étonnant dans un arbre sapitier du nom de Papa Louis, qui brisa les chaînes de Papa Simon Kimbangu et ne délivra les mêmes éléments de la force coloniale qui avait envahi Tamba pour l'envahir. 6 juin 1921, c'est le jour qui marque et qui symbolise spécialement l'occurrence produite par Papa Simon Kimbangu, qui avait personnellement conscientisé la population ici de la Terre à adopter un esprit pacifique et tolérance. En l'air, disons que les doigts réagir et répondre au paiement des observations et des éloignés liés pour ceux qui ne sauraient les supporter. Il est demandant de se comporter en bon voyant et en bon serviteur de Dieu. Face aux violences ou aux violences liées aux intimidations des éléments de la force coloniale, mais certains parmi eux n'avaient pas résisté. À l'exemple de M. Didi Kimunda, qui jeta une pierre sur les policiers, ce qui provoqua une bataille généralisée. Un soldat prit le feu et tira une balle qui tua l'enfant du nom de Itamolo, au dos de sa mère, Maman Mungo, une femme du village de Sala, dans le secteur des Gondomataki, qui tentait de s'enfuir. Cet événement est tout particulier dans l'histoire du humanisme, qui est une histoire de foi, avec des situations tantôt malheureuses et tantôt heureuses. Comme vous le savez si bien, on sait que 2 mois auparavant, qui précisément le 6 avril de la même année, Papa Simon Kimbangu avait miraculeusement guéri Maman Nyantondo, une femme à connaissance du village de Kinzoka. La ville sainte de Grand Baptême de Jérusalem a été prise d'assaut par des foules innombrables venues de toutes les contrées environnantes et des républiques célèbres, Congo et de l'Angola, à la recherche de la guérison spirituelle et physique auprès de Papa Simon Kimbangu. Distingués députés en titre de qualité respectifs, nous d'abord observer, chers papa et maman kimbanguistes, la manifestation des puissances ici après le 1921 qui passa Papa Simon Kimbangu au centre de l'actualité du monde et a ainsi évalué les sortes du pouvoir colonial au regard de la force de son esprit, des miracles et des actes de puissance qui posaient et qui les adhérents rapidement l'entreprise coloniale. C'est ainsi que le pouvoir colonial fixe son manifestation pour le 6 juin 1921. Au sorti d'une rencontre tripartite réunissant les ambassadeurs, les prélats et les autorités coloniales belges. Et c'est M. Georges de la Lomorelle, l'administrateur du territoire du civil, aujourd'hui Mazamou, qui fit charger l'unité maintenant arrêt et accompagné d'une escorte des ministères composée des brigades de policiers bien armés de la force publique, de se rendre en Nouvelle-Jérusalem pour arrêter Papa Simon Kimbangu. Ces jours-là, d'ici 1921, Papa Simon Kimbangu a connu son accession et a rencontré le Seigneur Jésus-Christ dans l'espace. Tous des entourés de milliards de temps musiciens du ciel. En ces jours-là, le Seigneur Jésus-Christ lui donna ses légions d'anges et musiciens de la pouvoir céleste, comme il est écrit dans le livre de Jean 16, 13. Nous citons
réunis en communion avec le Saint-Esprit, réunis par la suite pour immortaliser à jamais sa victoire. Les seigneurs des églises réunis par la suite des du royaume des cieux et dit à la face du mot à ces mots, nous citant tous ceux qui lièrent sur la terre sera lié en ciel, et ce qui déliera sur la terre sera délié aussi en ciel. Fin de citation. Matthieu 16, 19. L'intervention des anges, ici encore à la Nouvelle-Jérusalem, lors de la carte d'ici 1921, n'était pas un simple fait d'hasard, mais un signe précurseur de l'instauration de l'humanité et des mondes destinés spirituels. Distingués députés en motif des égalités respectives. Chers papas et mamans qui m'habitent, la date que nous célébrons aujourd'hui a marqué un tournant décisif dans le développement du processus de libération des peuples opprimés et de l'humanité entière. Car les migrations qui se sont opérées successivement dans le monde, notamment l'avènement des espaces de relations internationales, des espaces régionaux et régionaux, les confédérations des États, la constitution des États-Unis, les institutions de très haut niveau et l'avènement glorieux de la Nouvelle-Jérusalem ont été provoqués dans sa toute puissance par Papa Simon Kimbangu, qui, de par son histoire, fixa dans son calendrier spirituel les 6 juin comme les jours qui immortalisent ce triomphe face à ses ennemis. Les fonds de la conquête humaniste retentissait sa magnificence et sa suprématie dans le monde entier pour la libération générale de l'humanité entière. Voilà ici posé quelques passages essentiels et étudiants sur l'événement d'ici la date du triomphe de Papa Simon Kimbangu lors de l'envahissement de son village par le droit colonial belge. Permettez-nous de vous rappeler, depuis lors, l'Église humaniste était devenue la plus grande et importante église locale de l'Afrique, d'origine congolaise et africaine et de sens chrétien. Elle était profondément universelle, faisant la fierté et l'honneur dans la notre cher pays, la République démocratique du Congo, et la sous-région du Pacifique-Océan, de l'Afrique et du monde. Monsieur les représentants personnels de l'honorable président, révérends représentants les 4 premiers citoyens et directeurs généraux de la compagnie humaniste, révérends représentants des possibilités, révérends conseillers et inspecteurs nationaux et généraux, membres des collèges exécutifs nationaux ici présents, chers responsables de la compagnie humaniste, distingués invités à vos titres d'égalité et respectifs, tout votre droit observé, chers papas et mamans humanistes, nous nous ferons encore, selon les circonstances, sans exprimer la profonde gratitude des activités à Papa Simon Kimbangu, à son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, garant de la nation qui a bien voulu constater les jours hautement historiques du 6 avril de chaque année comme celui du combat de Papa Simon Kimbangu et de la conscience africaine. En faisant ces jours si spécial, une journée fériée, journée étudiée sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi que pour la mention particulière qui nous est accordée à l'aide observatrice et envoyée spécialement du Seigneur Jésus-Christ, Papa Simon Kimbangu. Les remerciements de sa divinité, Papa Simon Kimbangu, s'adressent également aux États et au gouvernement des républiques voisines des Sèvres, de l'Angola, du Congo, de la Zambie, du Burundi et du Centrafrique pour leur facilitation administrative qu'ils ont accordée aux ministères de la compagnie humaniste et de leurs pays respectifs, afin de venir participer aux festivités commémoratives d'ici 2021.
Maui